bango so mutu akufi wana nde yo kati bayandi mosi bife na biso atobela tuna ntepese so bakomi combien personnes bakenda kuna otala bango so mutu akufi wana balata ba costume moni ministère na siko yebi bango siko na gouverner de la ville ayiba bango c'est moi le président le conseiller au nani au caissier boy chargé boy et puis au monde ba on a matanga kuna balati ba costume wana ba vandi ba fleur bazo lengela bango président si ba koti ba mbongo na ba poche so ba kundi ale pour essayer ba ke compter ba mbongo na bango ba carburant na bango essayer ata ba pesa bango $100 mona ba lobby te bino théâtre bosale ya kaleza qui est le côté on va théâtre mais est-ce que biki ya lelo pe ina ba jeune ba remonter ba mitu non on va tamo mitu biso atakalani to bani ma mituka biso atakalani to bani ma mituka et puis bango sko ne ba ina ba sentiment bakumi sko bango baye bakumi basi mwana mobala akumi mwana mwasi baye na ba vitesse na bango na basi siko kasi ozolo banati bakoma basi alors ndenge no komoni la évolution ya théâtre na biso banda de 2005 na théâtre ya lelo ya 2010 ti tokomo mataba 2021 soko landi wana papa okufa Enoch na longwa chapeau so landi wana okufa po lelo génération lelo ya kala bazaki na ba norme mutu na mutu yaki na ndenge na bika ke oza boulot na biso boulot ya tata mama nini mais lelo siko mutu mususu aya azong business na ye ke mwana mo bo atulaka pa na bango alaka bandozo mobali mo ache chipité aye siko na ndenge théâtre po ba cheke biso siko kala po ke so munu mukolo na kala faut pesa moto avec honneur na respect génération lelo ya passe pour mutu pesa moto honneur pe ya respect aye bina ndeni ko po ebiki na YouTube azali. OK. Vous comprenez? Po ebiki na YouTube azali. O budende ni. O bude tamini wakati sakalo taba mamnganze na ngana miki. Ba lobby te bino théâtre bosale ya kaleza qui est le côté on va théâtre mais est-ce que biki ya lelo pe ina ba jeune ba remonter ba mitu non on va tamo biso atakalani to bani ma mituka biso atakalani to bani ma mituka et puis bango sko ne ba ina ba sentiment bakumi sko bango baye bakumi basi mwana mobala akumi mwana mwasi baye na ba vitesse na bango na basi siko kasi ozolo banati bakoma basi makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez okosala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya tap sound donc TAP SAND allez niata to leka o koti ba coordonnées bancaires na yo o tindi mongo na yo na Congo sans frais bandeko tala ba chance oh frais d'envoi exacté sans frais d'envoi bato baza na Congo bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money bazwi yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris,
plus 33 75 128 21 63. Redezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Bolingo Yangana Yesu, une chanson de frère Clavé Mayena, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur YouTube, allez sur Clavé Mayena officiel pour visionner les clips. Bolingo Yangana Yesu, Bolingo Yasukate, une chanson inspirée. Pour contacter le frère Clavé Mayena, 07 78 62 15 60. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light, elengi ya loposo ya mwasi africaine. Grass Light, ezali produit ezana sans hydroquinone, soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache. Yaka na Grass Light. Grass Light esalami na fruit, esalami na plante, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko o ezongangisa loposo lokola ngai, ozana tache te, ozana ride te malgré âge na yo. Grass Light tozana mafuta pona nzoto, bongo tozana gommage, tozana le de visage, tozana sérum booster, tozana savon pona kongangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le plus 49 176 21 99 49 42. Grass Light, elengi ya loposo na mwana Congo. Mais courage n'a pas d'âge, salut à toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est bel et bien moi, votre jeune, hein, journaliste d'investigation Enoko Bita. Alors pour aujourd'hui, na mbeli bino bongo, moko ya artiste comédien ya mboka na biso Congo, moko ya star, hein. Na mboka ya biso Congo na kombo ya Elongiaka la moto a banda bongo, hein, monde oh depuis 1999 tilelo yo. Alors na ende to akosembola ba question mituna na ngai pe biano et kozala yaye mwana mboka. Bonjour. Ouais, bonjour Enoch, bonjour na ba fanatique tout bazotala na minute oyo. Bonjour na président na ngaya Yangayos, leader grand prêtre Nzambe ba comédien so mboka oyo. Mutwa sala ba œuvre tilelo à Paris mo théâtre ko sala ngosusu. Mais après lelo so ezala ilonga kala toujours koloba œuvre esprit mabe esprit banoko esprit banoko esprit banoko esprit banoko et puis mota to na papa Jean-Claude Njili na Paris, autrement dit sponsor officiel papa Jean-Claude Njili et gabanga bikumu place aux alliés et puis mota to masananga Chigolenga ya ma Stéphanie Lenga CR7 place aux alliés CR7 Chigolenga et puis y a papi Poubou Mani Business na moni là Jan Kasanga et puis papa Jean-Jacques non zama banga te zama mbota trop na pesa bango non na boka na ba mabanga mais na pesa mbote ya papi Poubou Mani Business et puis na maison Mani Business na ville kuna et puis na profiter na pesa pe mbote na maître Bende garde pena numéro garde pena proche ya honorable Anso Jean-Marie Lukulasi maître Bende mona koka tongo et puis na chauffeur Anso Dieu Pindi. Merci beaucoup. Mais le kala pe hein. Oui, nazali peut-être na ndenge ya kokura tokutana te ba tuzara na biso bani le mayebi tuzara na presque na mbane Joël Mangaya tuzara na biso dans les bons. Alors par rapport il y a parcours il y a le Dakala toko retenir toto bandi carrière nango wa petit au commune de ngana moi changu na bandi carrière na na ngasa na suka carrière na ngai pas formateur na ngai non 1008 après à même on a 3 fois 5 mouillard groupe soit quartier zaki junior c'est 3 fois 5 zaki senior na junior
après yango bamati so ba junior tomati na senior pas 3 fois pas semuya à partir wana ta on a monique mon mbali ndenge ezalaka nango te mana mwa commune Kine eza mabeli na biso oyo ba mère na famille ma mutu na commune Kine ta on a ekuna monique Shisho Kulwenge ezo bosser et puis ça msala malamu nazo na linga pe musala makasi nde na monique te na banga te na Shisho Kulwenge nde na Shisho Kulwenge na kutana pe seri wana président ngaya ngajos ba jeune fini bazala pe nati kuna Shisho ke ndeni faut la ta bien oh là t'as bien et puis à beau tant on a fait la test na rapide la forme nanga mais dans la tête propre et puis tant on a ya président c'est là nanga et puis ba ya Janify azala ki on a pour encadrement na ya pour Firenze ba Sami Mokili ba linganga pe makasi ba chucho et puis na mona ki pena katikati final isanga ba totoli to nga ko tina Shisho Kulwenge na batu pena makasi bazalaka ba masi ya nyembo apesa nga pena confiance bala ke mobali yo pena za pena mobali ya solo ya moni a partir ya confiance wana nde lelo fandisi makambo na ndenge mukete po ba photocopie pe ba ya makambo yo ba comprendre na ke fondateur formateur na biso c'est Sko yo kombo wana elingakala edumela topena na pesa na mutu apesa nga kombo na Charlie Nongi vie de loin pese mbote ye mutu apesa nga kombo na pièce mo ya papa biso makiza nde kombo ne bima mais à part wana fana wana to na kombo lumière nde kombo na bima dans les bons parce que artiste jeune boga pour la tibia ba peso komba bongo yamba ki on ndeni oui normal et liboso na hésita ki na boya ki on nanu ni na mona ki salinga na lekina au théâtre leki jeudi vendredi ba to komo benga benganga ba artiste misusu ba groupe misusu ba président groupe misusu ba vieille suma Roger Mundweri ba président belé bando benga ba vetito ando benga nga te ba kona féliciter nga c'est-à-dire que na garda est-ce que comment on a vite c'est qu'ils a comment makambo et à partir comment on peut na cacher na face na beba et créer peu ba petit ay nok créer ba petit sauter ba tête belé on a fait mutuma bibi c'est long le longa kala ba nini ouais il paraît-il que na ba non apparemment c'est trop logique hein pour un sentiment de tonalité, non, il parle de trucs. Mais oui, on est aussi émission en français, soit en français, tu as une histoire. Pour les intimidations, oui. Les intimidations, tu es malin, apparemment, pour. Non, que tout. Il parle de trucs. En fait, merde. Oui, je vais chercher le dictionnaire, oui. Le mot est ça, la l'antenne A. Tout le monde a sans souci à Bengaka. Alors, à Bengaka, pour na Komboka, non, mon sans souci, mon président, que son âme repose en paix. À Benganga, le pourquoi on a un succès, non. On comprend. À mon avis, est-ce que vous imaginez que c'est mon sans souci? Pour y manzem, composition, moi, Benga. Mais ça n'a pas été belé, bien avec Tissenaï. Et à blague, considérance. Et puis, que Pécho a ça, à Benga, la Pécho Concorde. Pas quoi. À l'époque. Et puis, tout ça, là, et bête peu ma cam nous avons besoin la soirée moi nous avons ker à besoin que tu changes ah et koya tant on s'associe d'ailleurs il la première image va tchana ba RTNC na ba chaîne na biso tchatcha les enquêtes par-ci par-là c'est-à-dire que considérance wana naza artiste oyo bato ba pesa en confiance et puis ba considérer makamnanga yamu na linga buzo batena makamnanga na linga nazalaka tout droit makamnanga soki na moni buzoba yena mutuma melinga buzoba ngape ozape buzoba so na logique ozape logique ni tinga na moni wa logique boy ah mais ngana ta logique oh apparemment quand tu fais ça na émission fona longa chapeau ah ni na chapeau za boy ah so na lo boy fona longa la muti ah ni na moni logique ozana yo so na moni ndongo za we nok na limité non fandi boy enok na logique ozana pour nous le likambuko nako chape musapi boité nako nzambe na lo ba vérité nako chape musapi boité et puis na longo la pe chapeau nanga ce que tu une question na longo chapeau na respecter pour la logique makasi alors nous comment la évolution à théâtre na biso banda de 90 2005 na théâtre ya lelo ya 2010 ti to comment mataba 2023 soko landi wana papa okufa Enoch na longo chapeau so landi wana okufa pour lelo génération lelo ya kala bazaki ba norme mutu na mutu yaki na ndenge na bika ke o eza boulot na biso boulot ya tata mama nini
mais lelo siko mutu mususu aya azong business na ye ke mwana mo bo atulaka pa na bango alaka bandozo mobali mo ache chipité aye siko na ndenga théâtre po ba cheke cheke oh mutu mususu aya ki ana po azo tenter ya ko bimana mama mo mukolo aye na théâtre po so amoni ni abimana mama mukolo vous comprenez aye makambo si de beba nango déjà kala biso tanto le na VHS so kina ba norme mo boy siko moni mukolo o ya ancien na yo ya kala biso nga niti ya tropicana biso neto banda yango na ba pandombolo biso neto banda yango biso siko kala à l'époque ils sont moni mukolo na kala faut pese moto avec honneur na respect génération lelo ya passe pour moto pese moto honneur pe ya respect awe bina ndeni ko poibi ke na YouTube azali. OK. Vous comprenez? Poibi ke na YouTube azali. O bude ndeni. O bude tamini waktisa kalo taba o mamnga nze na ngana meki. Vous comprenez? Siko bloka bongo mo Holanda panga ezati. Mo Holanda ngo ezati. Ngai papa Jiklonjil on a le sponsor officiel on appelle ça un conseil belé. Grand prêtre de Link Konzinga à Paris. Nenga dans soki abike achandise pour moi ma campagne à minutes au chantier. Nous vani bonok. Un grand prêtre mais un maître Bendé. Conseil au bon appelle ça ma conseil. Maman Patricia Louzol appelle ça ma conseil belé. Ba ya papi Moussoui ya papi Bofonge ba vena biso ba Firenze ba Janify ba Labrine ba mère vala ba appelle ça ma conseil belé. Est-ce que ça il a ba conseil que longa kala il fallait aux anbons moko fo yo kaka et puis ba procureur de la République procureur magistrat Chamala va magistrat Chamala procureur Chamala c'est-à-dire que baba grand prêtre après ça va conseil na oka bango ba dicté prado longa kala na oka bango ngana mtumo boye soki bena ki mabe ye soki mabe za la tête tous a kina to kina su bolam na oka bango trop ya mutu na fanda kimia célèbre garçon de ville, patron car Makambu. C'est-à-dire que après ça concerne au kakaï. Makambu fande na ngoko banga noté Enoch. Le but est de notre théâtre beau salaire à Kaleza qui est l'autre côté on va théâtre. Mais est-ce que il y a les lopé non, on va tellement biso atakala neto bani ma mituka. Biso atakala neto bani ma mituka et puis bango ce qu'on est ba sentiment bakumisko bango baye bakumi basi mwana mobali akomi mwana mwasi baye na vitesse na bango na basi siko kasi ozo lo banati bakoma basi yo ndima ke muningo mobali ala etama kamna ba yeze TV da tipo da TV siko muningo no mobali alinga yo ozo comprendre siko yeb sanga nana artiste lelo ba comédien lelo ba commander bongo batu misusu bazana chance nzamba pesa bango bazu banga misusu bazana pe nzambe ba misusu ne tema conviende et comme trop funa vie moi sa poto funa vie bonini bon biso makamwana ba masa so ba igor de miti ba bien makamwana ba mutu sala da tongo tunga to bangela pena suti ba mamwana blandi lema ba yebi asandra lema yana albi na pas jibe là ils sont à répéter sili ani chere bando inda plein ba yeb na ba benga héritier wata vous avez héritier wata atabe CBG banze ngano créer famille on ba zambrota ba nano créer famille ba lema blandi lema aki bana biso mke mais lelo abotina masanga Joël mais ce que les autres benga ba master vous comprenez mais ba yebi idéologie makambu ni za ina kati. C'est-à-dire que yo zaro moni makambo yo mais ilonga kala kulanda malobo ko ba comme ça muto ba polémique non ngam polémique te so ngina polémique na osana bato ya NTPC so ngina polémique na osana oui na osana polémique pour ani pour lelo soki ba mamuna biso misusu oyo ezo kene robeba po bango moko batiki ki légèreté na makambo wana ba vena ba ligne vérité te ba ligne ko ba intérêt na bango personnel. Président Massou. Il moko te bazé kiri, tu bazé ki est na comité fana ka président moko. Mais auto comme on a leader. Leader oui. Il est vieux Massou malata ne PBR ka pa mapo ya za président. Mais ça ba tumiso ya mabe bazana na katikati wana o batinda ka vieux boy. Vieux la ta ne ber ko za président. Mais bato mabe bazana kati wana. Mais lelo soki ke bazaki na ba norme moko boy ndo chana na monde aroke. Mukola za boy mwana nke za boy makambo boy poto ke na boy. Na groupe o fongo belebele fo za na mikanda boy. Est-ce que donc on se trouver boy? Tout notre appena que avant muto sala groupe naé après so valeur abi kolo bo
mais comme on libre mutunya sur sa chaîne na YouTube na téléphone azo koti babilo ko naye ali azana droit ya kubenga batunya tse benga na seli groupe à 5 personnes ngana zuna ngama meme na zuna ngalo Kasai na zuna ngasha na Shamat Kasai na zuna ngani onyo so kangi mangale bo répéter ba répéter te ali boke kuna bo sala bino ça c'est visibilité kaka c'est visibilité nako ça suma pour visibilité te ngana sama ka pour na lukalar pour un responsable na mwana ngana na makamanga pour ça makamanga funa nazala penda ke na assurer que producteur après singa boy caché na ngana china poche après ce qui est bon yozi batu no fele sana bango apa wanga na sama musuta ngama kamwana yani ya mikolo etel ngako na yoka ngoda trop ba assistera biro non bango bayaka makamukolo so mtu akufio bango so mtu akufi wana nde yokati ba yandi mosi bifena biso atobela tuna ntepese so ba comme personne bakenda kuna otala bango so mtu akufi wana balata ba costume mon ministère en ce qu'on est bango ce qu'on a gouverné de la ville wa bango c'est moi le président le conseiller au nani au caissier boy chargé boy et puis on a matin on a balati ba costume on a ba vendre ba fleurs ba zo lengela bango président si ba côté ba mbongo na ba poche so ba kundi wale bru ici ba ki compter ba mbongo na bango ba carburant na bango ici ata ba pesa $100 mona au longo li 50 famille boza 50 monsieur qui a ba pesa ça bo ba carburant biso so ba eza makamo bo ya makamusuko soki tolobi na bango ba bina ko manquer biso na manka mutu na isa mutu vérité en fait bango balingi vérité bango balinga vérité te bango internet ya voka na bino po internet ndo kata bino makambo bino po sa makambo le kana internet sko bino po to funda bino to funda bino ati to funda bino kana internet liboso bateme batapoto na gangela bango na biba poto basala makambo po mutu za bien na gangela bango esila lelo bazonga bango to bakoma batapoto bakoma sakana pe na bango yo fingi biso tapoto tala ba voice non le biso yango viena ngai mobola boyo bati batana batu baza makasi ba makamisusu nga ça inok ngana mtu mo vérité et puis ba masangala bango papa masala no mona ngate ngasona yena lisangana fura makamo boyo na mona keza et puis ça va il a un avantage à vinanga ba ko benga muni ba réunion misusu ba benga biso ba réunion misusu ba kindawana wana so ba réunion fiofele so ya réunion mbongo ba benga na 4 personnes 5 personnes le liste tala maman Olive yo quand il est là na temps comme maman Olive boy na émission ba comédie bele bazana ba avion na banene ba autant comme maman Olive lelo ba tant comme maman Denise poni ba bi maman Denise mutozana na pouvoir ba bossa na ba bien fait nyos maman Denise maman Olive pe asala bango ya solo maman ba mais lelo maman Denise passage ahebi premier dame na biso ahebi lelo pesi biso apesa ki ba carte après ça ba pour artiste c'est tout ce qui a beli azana facilité au hôpital pour netto les canaux télévision artiste qui ngana beli asali boy ce n'est pas digne pour un artiste pour que les akio maman livre soka ki mutako fina na biloko mano sa mabe te yo zana iloko te famille mitanto zana iloko te mais ayo sungi bino mabe za wapi ba kongona no mona mabe lelo soki akata est-ce que ça masusu ça masusu maman Denise a pesi bango ba carte a mais bango mo ba ponani na bana na bango na banani biso artiste misusu ni tinga ilonga kala est-ce que na hôpital ngana za azate mais na artiste munene nani ba président nyonso ba za na comité wana bango ayibi ngate ilonga kala bango mo pona bilongi bango luka rubrique o ba pesa bato salongo mais il faut le que maman Denise ba lo na TV que maman Denise albin ba salongo bino mo c'est biso na ba cause que ba salongo ndeni bakumo kosa makambo na kutu makambo papa mo biso na biso ngoti elonga kala oui bola ni na mission elote wa masala ngai otala caméra maman oui nazotala wa collègue na masala ngai to wela ne elote ya solo mozolo c'est que vrai lourement tes amis elote entre yo na mission eloko ati ngaso na polémique na mutu na episode na problème na mutu et puis no mona boy nga songa kangisi mutu kanda na kangisi penya kanda ngai émission moko boy garçon mo boy so 10 balles je crois ale kaka na émission da finganga na film boy tando jeune na chic choc ya soki Natasha soki nani ale kaka na émission finganga ba on se na mona place na répondre bango te Libalo et Sobé. Après Sobé à Longba. Ok. À Longba. À Finganga, à Chrétianga,
c'est normal il y a ko finga ninga po kasha sana nizanga so finga c'est normal amona ma bete ala mwana luka luya lunaye amona ma bete et puis naza motema na ki papa na limbisa et puis ni la fandi boye papa Jiklonjili Renate Lungenga na Paris apesa un conseil belé Chic Bill Tchakala apesa un conseil belé so balobani mabeni o bomba loba pona yo date mitoa dibalo mabeni aloba pona ah monika no tche mutulo kwa ye wana te na lobi bona ça c'est parce qu'il copiera mambo yo ça kasi te ba te belé ba tche mutulo kwa ye wana sko makamu ya loba batilonga ka batwa kala wana ah mais ilonga kala ba suni l'autre ngai tonton okuta na za makasi ya 6 ponga na meliso biloko abimela mela na ko meliso okende beno ko krecha mombalo respiration utanga musika so elinga ka na mystique bala fa leader ba yebi bandimaka omuni lelo la tika ba ona terrain nanu ba bunda mwana ngai lité akanda bako kaete ha bako kaete dédonné bako kaete emedo bako kaete mais sko bazela sko bazoka sko force ya papa na mama na mwana sko bientôt là on sanza mabele mwana ona scène tu on ezaki dia quoi parce que ngala bunga na sente ngai non na yoka na bunga na sente ngale po mezanini na to soki makambo yo felenga kendati ngaba tise belele lelo bakoma ba chez babilo mso yitu basala ngo yo fele vie tout ça basila tout le monde la yote non belle vie moto déjà na fête ya lité à Kanda abelonga kala par maso na 5 millions pas batu balba ozana ngoti les plupart pe batu ozana bango na ibi bango bieto zakana bango pe bango ba na millions na te to komela na WhatsApp et na pe c'est faute té ngasi la to pesa na mbote mais to fréquenter na ati siko ngama na souci ya makambo ndenge pesa na mbote mama mbote papa mbote to fréquenter na ati comprendre mukolia mona ke o eloko e concerné longa kala ebe lo abenga nga kimba mona kende kuna neni est-ce que taimo iye mona conscience ne après sans valeur rien ça là oh bon final age nga final kende pa mutuna bandolela changa na tableau yo ndeni asala ngote asala ngote te pourtant nga na sala na bimana force na nga na makamnanga pour les autres qui ke na sa makamnanga soit ya voyage makamnanga libala na sala na kibonga et puis la force nanga va soutien so ya sima faut qu'on dima nanga zana liboso so qu'on dima te ça ko liga ça le ko dambo makambu faut considérer on peut ko latango ne tu ne la ti d'émission bo na mo ne et belé c'est bon alors le wakala ouais bon na suka do na suka émission wato comme na suka na merci na émission na yo ebele boni okosola na se mote moni non non quand tu obela kosukosuti olingo maskango c'est-à-dire que mi émission elle qui kitoko na CP nango yo n'est-ce que faut mi tuna na question ba question so na préparaki na tune longa kala question mo côté obenini pourtant on va na ndako o raisonner sur que question na bossa na ki onté pour na za mieux placé à répondre ba question nana nga l'aise moni la fandi bo Joël Mangaya ko tuna baki na mwasi ne blandi lem na baki na Michaud lobité ou répondre non non nga la guerre na Michaud entre yo na Michaud non nga la guerre na Michaud nga guerre na batuté nga guerre na Michaud et puis ni na fandi bo aux émissions nga botan ça comment Michel belé bo kamini numéro à compter plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 le 30 juin ils ont fait moi na Blandine Lema comment il y en a Loan Mangaya na mobile ne Blandine Lema na mobile ne Joël Mangaya tozana bango awa to fêter to ba ya fête moko bolingo tala nga nyoko na bolingo na bango fort je la noke na ketika bango kasi Blandine na bo leke yengati leke yenga yenga o sala tête c'est bon monde de la fin ezaki bandeko tout balinga ilonga kala numéro na ngwana papa Jiklonjili sponsor officiel presque aux Alimbo Teatro ya papi Pubu Chigolenga maman Stéphanie Lenga
Motatro, Maître Bende, Maître Kamwana Kaukatongo, le honorable Jean-Marie Lukulasi, Dieu Pindi, et puis Bogis Nchasa, tout balinga ilonga kala, a mère Vala, il y a Papi Moussoui, il y a Papo Firenze, il y a Gianni Fai, basé Belé, Succès Kasongo, Ritu Banzadio, tout, balinga ilonga kala, ma Jackie, Mangaya, Lor Kasai, Malgata, Mbeba Naena, numéro contact, numéro ya contact, numéro contact, balma bongo, contact, numéro contact ou bien contact pour classe en paix moi, ma comme ça ya capé bien moi bimi moi, numéro contact, bato va s'abonner na YouTube nanga, balwa YouTube, bato va s'abonner na YouTube nangai, bato va s'abonner na YouTube na Ilonga Kala TV, numéro nanga yongwana, boche s'abonner. Merci beaucoup. C'était là Ilonga Kala, mon club artiste Naïndé à Symboli. Bamituna parce que de Okakima Bandungu par rapport à Ina Batouya, Batouba Kodéger, association à Bango Bacomédien, au Benami Bongo, dirigeant président Massoumou. Il a répondu. C'est ça qui vient Massoumou, il faut abonner ça. Oui, le banon, non, il a répondu quand même. Quand on a eu toi, non, qu'il y a papa. C'est pour répondre. Continue la langue bandolo, papa. Merci. Merci à toi, hein, Ciara. Ici qu'il a depuis Brazzaville, clin d'œil à toi aussi, la maître Onésima, depuis Tunisie. Merci aussi à toi, hein, grâce Songo, il y a depuis Paris. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye. Moi aussi, je vous dis une fois en plus, bye. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.